Bandeko mbote bisika no sobozo landa ngai nga ndeko na bino simo poso lobito nzeta moselu kata kirengundu ka camion munene tembe sili ba jalo ba kufi ba fokonte pe ba kufi la lula la bulu yeke batu ya madaila bandeko nzamba lola apesa bino kimia bisika nyonso mozali na 5 continent nyonso na pesi bino mbote ya Yesu Kristu na ba activité na bino na ba projet nyonso na bato pe balingaka ngai te na nzamba pambola bino na ba o bakanisela nga mabe pe nzamba pambola bino fungola bino vraiment baposa mokili afungola bino o elingi mitema na bino so bobalaka te bape bino mabala bolongwa pe songi nde kotongaka bato bolongwa vraiment nzamba lola amona bino na semaine oyo. Amen. Bandeko na eka tusulo na landeki emission moko bobayi kotindela na banoko zwata mingi ya ken pia na ndenge na landiongo oyo balobi o afinga ki wera wana. Parce que ngata na banoko tala ngo na zoki na tana banoko kanani ba critère batu. Na lingika na tusola parce que ça c'est la famille. Ngana yaka soko likambu ezali nango ya famille. Soko ça nango en dehors ya babuzo ba musu, je ne peux pas le faire. Na leka pona ya kosala vidéo non je ne peux pas nalinga na répondre Kenya ndenge ezalaka Kenya omoni soko so respecter ya muninga te seko ozo respecter ya muninga te seke pa na bino ozana mutu moko tikali ko zwa chance à respecter bandi konote tout ça c'est l'éducation ya musupe éducation na yo eza raté par rapport ya comportement na yo. Bo excusez ngane ezasko na zo pesa selonga parce que si tu es bien éduqué au coup respecter pe ya muninga ndenga na zo la pa na biso parce que soki au comme na niveau au finga ya muninga c'est comme supo au finga ka bayana yo parce que soko bando finga ya muninga c'est que oza mutu moko bandaki déjà ko finga bayano na ndako c'est que tu n'étais pas bien éduqué. Moi na wande ya kuluba parce que na kamu vraiment qui a yo ko sala comparaison ya wera na yo bitu ba leka mponi bokomi bulu yeke boye comme le kwa bolie nini loso na ndonge qui ni banda mukolo nini wera yo ko sala comparaison bilamba o wera lata na yo na ebite soki poso ba rôle ezabezi na ebite mais conscience no moko ken est-ce que ndingo lobaki wana mutati pona bino bokoma kako batinte yaya ava batino yo moko poste ko sakibe na posa likambo ngo ngandinga na sa jena kutuko memangate e bana ndiri ni parce que na mitala na ngamo na sala na salela na sagesse na ngai na ngamo nde na talaka ndenge ni na go mema bato o esa emission ya babuzo ba wana te ngana yaka kopesa conseil o ya linga azu o pa ndingi ta bonne o pa ndebo sepela kati bo lobaka na bandenge na bino ndebo kanisa bino kuna ngana za la bolelo sona ndonge totala so ekelika bata keba nyoka bacha musket bangona ka bakanisa na batu mabe na sens wana onga ndinga loba parce que kene pona omoni tangu yoso lingoba tangu yoso lata siko ekomi fin de l'année ekomi fin série biso to fin série pardon ya wera son déjà parce que tu ne peux pas comparer et ça nous ça comparaison avion na vélo est-ce avion na vélo ko kana mukoni et ça nous na parce que ça nous et là on ça les quoi comparaison avion na vélo parce que bino batu mususu bozo répondre bozo mona mabe mais il faut le bape na mutu clair but quel jamais qu'on comparer nani no oba misuba lobie e ko sa fali obi bilo musupe bande konanga moi nani fali ngo akoza pena mabe na ye asa pena malamu est-ce que fali akoko bimisa mona ko lobaki ken maki wera na ndenge ngana esate na puye na bia na ndenge ngana yebe li fali pupa asana mabe na ye asa pena malamu ne akoko lobaki ke non ken maki wera Nebi na ngate parce que biso na biso mutra mutawa resonner na ye. O te nani ya simoko lo babongo te ken ya msupe nani. Fali asa na makamune musundenge zo kendele ngo tozo mona tozo zela epo tozo lukande to ba solo to solo anaye. Mais oyo neti onga na zo loba ke ken we nani fe nani fali atinda
Ken afinga amanke wera Bama kamonge zaka bulu yeki parce que Ken azana droit kokoma na niveau na c'est que Ken soko comme na niveau c'est que tu avais la puis mutumo ko tsono Ken osoko mukolo ata na mone muke na mone longwana osoko omeli pe osala kwa soso akongo bambule bomba ni ebele poni bino baleka mbosoko ko banga mikolo te succès ne ressemble à Bouzoba wana parce que eloko mususu ko tala pe ko sa la base sur pe ko sa parce que eloko wana Ken eko bimiso kama be muta ko ndimo se mutu ka za zoba netu yo les gens qui se respectent au sepine eloko parce que nga jamais leki yo ko no manke ngai na ndeni ni parce que ngaba ndeko ngava na solo na mutu na zwaka ebele mingi ba yebi nde basenga nga ba demande wana na soka bizuela te na observer na tal parce que mutu musoso apesa ko respect na musika tango bono pesa nga ba mbote bokole buzobe koti wera na sa muninga na yote oko seba comparaison ila yo bandola ta sika ebila mo wera lati bandato on le ba makamususo ya obebisa mutema pa parce que ezala tina te ngata na moni ba makambo wana so loba wana parce que nyoso ezako bino pe ba nani ba musicien bo sala bo tale ke singa boko okende pe ya nini ya okende ko loba ka ba ko kende ko sala ka ba émission ba nyoso so baza mo ba chroniquer kwa ngana pio nyoso baza na mo ka ba ni formé ni eloko te ozota e mo kaka ozota le kabo oyo malonge c'était allo sonandongo oyo bata ria bata madaila batunenga bata ria ezali oyo tanko no telemana sali au drapeau ria ya nataka mobutu ba miso ba bota magite ba yebi yango te ria to banoko sala ningi ya ka lendi mingo salo drapeau wana to yeba zairo adala te wale wana ya moyebi wana tozolia mateka na blue band mateka mapa lero ba miso ba zui chance te balia ki nini findungu la bulu yeke Pascaline Ponde l'ami d'enfance ma bese kotaki na sanso neti za suko neti Jenny Ponde to grâce à Ponde ba ya suko ko manke nga neti ngai simo poso ezandeni ba mo wana te parce que c'est la wana tout ça c'est l'éducation. Parce que ce que tu étais mal éduqué, au robima nango partout. On sa maman muto ato bombie zaleliti suka sueke bima. Parce que ba chroniquer mususu ko talika bango ba na ko tigala ko mona na yete. Nzela ne na ko tigala yete parce que buzobe ko zala ningi. Ba buzobe ko zala parce que bino mo pe ba musicien beaucoup mo pe sa bango moi laisser aller. Il faut aller place au OK. Est-ce qu'il y a tout le monde ne peut pas te poser des questions ba oso mo tout ça poser ba question terre à terre. Ozo lingaka ko kende kuna. Yango na tika mo so pe ba conséquence ba manka bino ba petit wana. Avant vous a chroniqué avant le bas il faut se préparer nini na yo vraiment oye baba mona ko lo bani. Ken yo ko lo bana na wera bongo te. Attends, sengi pardon, mais etika la kake lembo ya. Excuse. Mutu musosa kwa ko limbisa te na vi mutu musoba nga ko tusaka ete ba koka ko limbisa batu te. Même ça bino déjà. Attends, sengi wera pardon. Andimi na ine otika na sekel moko ya mabepa ya na yo wana. Ngala lobi na nga parce que o ko songo te mabento, je m'en fous de ça. Bino beaucoup makaka likamuke ko finga ka mikolo parce que ba chronique nyoso ça ba cause ba chroniqueur a quoi na période ya fouati bino tout ça ba tout désordre parce que yoso aux leader na yo mais il faut quand même chose leader na yo il faut ça moi quand même une moi loko moko ezala. Oh, t'es leader n'a pas de salabo. Non, ça va pas. N'a pas de leader na bango na leader na bino na yebi yango vraiment. Parce que na limite leader na ko tina ke no finga mu. C'est que bino mo balo la rappeler makambo pona bozu sabatu. Oh, t'es musicien songolo pakalabo le kapo finga yi. Na mon système ko finga pe komi mingi ba leki ba musicien ko finga mikolo.
na sali concernant la lobité na obi que son ola ni mwana wa komi ko loba langage obo c'est que langage il fait ça là buzobe bando kota pardon neti ba ken wana ote falingadi tant to so solangadi na yebi nangate parce que fali wana ba yaya na ye est-ce que fali akoko ndima ke nani ba make ba wera son ba jibi wana ba yaya na ye bandiko ngana loba ika bungu na mona ki yango c'était flou c'était flou parce que ndenge ngana yebeli nani na ndenge na olobela fali et c'était na parti pris bandiko rien de tout mais ndenge na yebeli fali roti na teke aloba na ken ke loba boyebu ken buzoba na ye na mayele na ye yango te sale bungu okwe place ba ko la rati o liechiko loso na ndonge liaba lekisango batala yo bonika ko makibino to bene minoko boniko esaka niti pe bato ba soja siko lelo poto bano ba ya poto ete bisonyo so na poto to kokante tango yaki ba lakisa ko nani Tour Eiffel ba osui photo kuna ba bino sala bo bongisa bo bo ngunda oh bon so yom to yaki nani oso comparer ce ko mutakana na yo esalaka parce que oyena la kiso kanga photo na Tour Eiffel oyena bino sala bopo ngunda nozwama sikoso boto kokani bokokana muto ala ndeni yoso sa comparaison na muto ya tongo na muto après midi ezaka ndenge mokota yoso ya bazo mona yo respecter ndenge ozo ya wana parce que babilo musu pesa bere wana bato musu ndo bozo tsaba ba désordre bon na tayi koma muto teli banga na mulile ko so pe moleki ntsela depuis qui pomba tembe na tembe bolo si yonde makam na sepe na mona ki na Maroc wana vraiment quand même na moni ba concert ba tindelinga tu es non ma félicité merci vraiment nzamba pambolo ki ende liboso mokako swa na sensu wana ke nini kokoma na niveau ti ya ko manquer batu boyo na mona yango kitoko te bandiko parce que trop c'est trop parce que soki tokito lamna mingi ba chroniquer mususu so tala kane longi boy osomoka oyo azoluka po amata tona ba kombo batu tona ba nini mais il faut ça poser question oyo poser question na ye pour nous niveau poser ka ba question ba kombo batu na sens ni siko so poser question mutu na komba ça siko après yo salini au moins yo mto zoluka po ye ya msupo na makambu na ye yo poser kama makambu na ye yo zana besoin to yi otune mutu songolo po pakala parce que wana tsugo itanga ko songi sila yo eke baluka ke alika ke misiona seke alobaki mabebu eso kende kaka ba chroniqueur na ba youtuber sogi na ba chroniqueuse poser question mutu net musicien poser question à vie na ye makambu na évolution na ko bima libanda te parce que bima libanda ba onobeba sa carrière na yo na sens wana ton na expliquer bino parce que na yebi tina ndenge leka na yebi ba musicien na dia ko leka bino boye sika na sens wana ngai na monaki na ngama bete to na felicitaki na tala ki pe nini concert ya Claude félicitations biango ezala kabu na monaki na kumande bo bete wana vraiment wera son jibe tout le monde vous êtes à féliciter ezala kabongo mokako soa bokendelibo non NON c'est à féliciter yango na lobakit parce que loko soto sali remarque ya msope na sima ekoko bunga ngana mona kumande bo betu kuna non c'est na sentiment wenge yango wana oto bandoko loba wera félicitations jibe félicitations na moni tout le monde ma promotion na nyonso na moni bino okoli ya on est aussi to koli ne to sala ko boni na sepele kitango na mona bino na sepele makasi félicitations ezala ka bongo soke loko sali malamu esalami na moni pe boyeko komela ngali subo bina ngai yo pas simo ozoloba makambo concernant concert ya fali pour na octobre makama fali to solo ngo sima to makama fali ndebo komeni ngai na répondre bin ya le 22 et ça makamo ça flou ce qu'il fallait obeta mal le 22 octobre wana na nini wana na martyr na boyite mais na solo la na yena solo ki ne jour wana abayi na ngake ba répétition to solo la après ngana ko pesa argument na ngai on ndenge na lobi na nini nande ongana na zomonela parce que eloko na déjà bozo tuna nga mingi
ngabi na yebite o te yo sa ko mieux placé na batwana nyos na mieux placé na boyite mais na yebite likambu ya concert ya Fally soki na octobre wana et tombé ba moment pe kaka clan wenge beti ozomona loko o te alobi mabe mingi alobi ko corriger nini ngabi ya wana za stade martyr wana eza kwanga na periodité mama tondi sa mais on est libulu mama libulu ezanga suka ozobwaka kaka batu baso tonda te libulu ezanga to yebite mengana ko sala émission na ko parler sur comment Fally soki pe na zui Fally na oswa na yoka yam soupe ezaki projet na ye avant clan wenge beta ngape na yebite bandiko na ngai bo limisenge comment ngape na yebite est-ce que ezalaki avant wenge bete ya saki déjà na nini na to après bango ato wenge ya kisima na eto wenge ya kiliboso na yebandiko to koye bango kaka tanga na osola ye to na kolekana miso ngape na kosala analyse na ngandika na sala to yeba ndenge nini pona to zala parce que wana ba yaya na ye est-ce que batu miso ba lobi comment ça le quoi moi concurrence fallait comment ça na yebite wana na yebite bandiko na koloba likam onga na yebi na tse polémique te na yebite mais ngana oswana Fally na soki déjà to sola ki mukola bi ngai abi ndekwa moto to sola na ke répétition hein ndenga expliquer nga mais je vais le parler encore pour na le ya octobre wana parce que déjà batu bolobeli bele ote mutu na yo wana Fally koma boya non ya azaka ndeko na biso toko boya yete ya msoko zapene bere akozapena malamu na jamais mutazala kana mabeya ya hata malamu moko akozana to yiba siko kozi nini etombe kaka ba moment oyo ba yane ba beti yepe abeta aruyo akokorriger soki nini kuna martyr ngape na yebi na ngati bandiko kaka ndebino bozo tuna ngai ya ngape yango na zo yebate est-ce que Fally akoko koma na niveau wana ba ya parce que wana ba ya na ye akoko saba concurrence na bango on ne sait jamais bandi ya wana moyena ye ba pe ezate mais ngai na kuzonga na koya kopesa bino réponse ya kitoko parce que si do sola kine mais na konta ki makambu ya ni na yete ya ba le vende na ye wana ya ni na yete concert na yete na suka ikana masona na biso nde to sola na biso ka to solo liwana mais le kwa batu mingi botuni tuninga na répondre bino nde pe bokomela nga likambu ya ken ndenga makaki eza ba éducation ba ken non eza lokwa batu moko et c'est la biso mun eza lokwa ça lokwa comparaison bozo sa comparaison avion na vélo parce que ken il faut faire attention ken so ngo ken na succès mulai banga bakolo banga bato okuti liboso et futaka soki ka ko sa impoli obeb sa carrière na yo. Je te dis la vérité. Parce que bino so ba pesi bino conseil et balukaka. Wa manke ngala mankara mutu te po mutu pe moya mankingeza. Tu es mon petit frère, tu es mon frère. Faites attention. Il faut y avoir langage ni no koko loba. Ngala lobi te po na gravese comme mena bino. Faites attention. Makamsu il faut que za la boye ko kitsabu. Lelo hérité wata wana. Pour ni balinga ke na nini na hérité wata soso lem balinga ke mingi na ba clan parce que comme kiti ça ayebi ko wana ba vienne na kat et loko leki ko kiti ça na mokile zate ba bengi wana ke iko beta wana et ça ipika kito et ça ngote na zui parti pour mutu ba se belé na mona ipe ba kaluji kuna tututu ba ngone so bazala ki wana et c'est loko moko ko mikiti ça o te hérité ba benga te yem ça so la ne peut bien ya ko solo le lekimbongo na imsaka bino place msumbongo kontakate maloba kaka bongana nginga omona pe babite lekisa ye basola kaka Didier Bolafana Londres mubala ba problème c'est ça na ndenga mabete bandeko na lingi bino mingi na pesi bino mbote vraiment ya bon dimanche na lisika na bino nyonso bozali nzamba lola pambola bino ken eloko na pesoka conseil ya suka yangoyo yeba ko solo na vie luka ya no wera singa pardon ngana yebite so sengi luka ya na yo azala baleki ya koyeba kinde ko mais ko zongela kati ko o me loko mususu o yeko lobango après ko raisonner il fallait pas na ça etika na kalibi parce que mon makomoto zo loba video na etika la mbula na mbula seko na seko o mekika likambu bateli yango avant ko leka na il faut obongisa langage na yo. Parce que tu es baka lobby te ko tala lelo te lobby to ye baka te na lingi bino mingi keni oza leki
yeba ko solola senga bolimbisi continue musala na yo nzamba pambola mais ko zongela babuzoba wana te aza yana oluka ebo solo bato nyonso musu banunga ko te il faut babete te to limbisa ya zaleki aluka solo ana wera bakotsisa la bango makambo bon siko to sala ndengeni ezaka lokwa nani petit frère a wera a manqué wera siko to sani wera ko boma leki wana te to bongisa kaka aza leki a manqué yaya to bongisa kaka ba yani sube ba makaka ba leki to sala kandeni to bomika moto yango na peli kamu o neti ya petit na biso na ken bobu maka moto a leki na monaki ba biso ba biya te kwa manqué nani wera ba te bolimbisa ye ngana leki ngandi ko na bino nde bolinga ngande pe bofinga ngande pe bolim misuso bosepela ngai da be mission nga boyokela nga mawa vraiment botika ye bolimbisa ye na kombo na nga bolimbisa ye mbala sima na ndimite awozongela lisu eza be erreur à vie eza quoi ça saki ba comparaison avion na vélo ekotika la kokati où est avion ya za vélo mu colonie ne ko koma likolo otala kaka bolimbisa ye vraiment na sepende bolimbisa vraiment merci où est son talaka yo où est son limbisa ya zaleki bokomisela nga video wana parce que na kotindele pe na WhatsApp na ye bokomisela nga video pa wera bopesa ye alimbisa ye wera kolandana tazaleki leki ya ko sa tamwana te leki tupe leki to yeba ba miso mbula pe ba bomba to yebite akaka leki limbisa ye na kombo na nga wera limbisa ye vraiment merci loso na ndonge